Merci de notre confiance pour la fidélité, nos très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission 100% découverte, présentée par moi, votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise. Merci de Bandero Balandino sur Congo Winner Télévision. Bozuli Bakou, au cours de sa biso sur la bande Kunabino Lelo, à travers votre émission 100% découverte. TV Moko Batebele, Congo Winner Télévision, TV Nanga TV Nayo. TV à l'autre là, TV Moko Batebele, TV Nabisonyo sur TV Yaba Diaspora, ou déjà préféré Rolanda. Émission na bango balabala, 100% balabala, 100% découverte. Voilà, mes très chers abonnés, mesdames et messieurs de Congo Winner Télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans le district de Tchangou, précisément dans la commune d'Injili. Donc, tu es sur la commune d'Injili. Pour l'on peut Sabino, bonne numéro toujours, émission Nabino, toujours 100% découverte. Les lots, tu es la découverte, Longo, Bisso, Nabino, Bandeko Congo Winner Télévision, tous allés dans Injili, quartier 4. Et si tu es découvrir, tu as la découverte, il y a quartier 4, au Bino Boye Baraté, au Bisso, tu es Baraté, tu découvrir ensemble, Ngaïna Bino, dans Nzela, il y a Congo Winner Télévision. Alors, Injili, quartier 4, mesdames et messieurs, tout le caribino qui est Ndenge, tu es Bissagibino, émission découverte, et ça, émission Oyo. Ils ont quitté 24 communes union sur la ville à Kinshasa. Émission découverte, ils ont émission où ils ont quitté quartier union sur il y a des communes différentes. Njil ils ont 13 quartiers. Njil ils ont 13 quartiers, Bandi na quartier 1 et Suki na quartier 13. Donc le lot tu préfères toi la Sabino quartier 4. Tu bête histoire ya quartier 4 ba notable nango, ba star nango, ba tu nango, ba na poto nango. Batu bisubi baye barate kinganda za mwana Njil quartier 4 lelo na émission il y a 100% découverte et Milik de la presse et scanning de boye ba Samantha il faut dire voilà donc boye ba ke Njil quartier 4 eza na ba notable ebele ba star ebele eza pe na histoire nango ebele voilà est-ce que teleme biso tozali na couloir Zénith nasi bana poto bayebi couloir Zénith bien donc couloir oyo yango eza parmi histoire ya Njili ya makasi couloir Zénith oyo esangisa bato lolenge na lolenge couloir Zénith oyo edéplaça bana poto ya ba commune différent baya confronter couloir bozomo na couloir Zénith yango oyo ba diaspora njilois bayebi yango bien bana Njili peut-être bokosala boko découvrir couloir ya Zénith à travers Milik de la presse voilà couloir yango tozali na Njili Sainte-Thérèse. Donc Sainte-Thérèse ezali quartier 7, ngam oyo tozali na quartier 4 na couloir. Couloir yango yo esika nini ba changer ba sala rapport na bango échange, esika nini ba banda koteka bilamba ba maison d'habillement ezalaki ya trop malgré le réseau sous bongo te donc éviter na émission na biso lelo ya découverte toko sur la paix na ba imboka nyonso ya quartier 4 Montréal. Si nous sommes même langage avec moi, tout le monde a déjà retambola na quartier 4 pour et ça la bien. Merci. Mesdames et messieurs, donc awa sigonde tozali na couloir na si bozomona ba ndako nyonso à l'époque ezalaki ba maison d'habillement ezali ba maison d'habillement couloir Zénith nde tobaki ke eza na histoire ya makasi eza histoire eza na couloir oyo bandeko en tout cas bino moko il faut ka boyoka ngo et pas ba ndeko na biso ya Njil quartier 4 voilà to sonona père vite fait tout moni pe pakaza peut-être yim doit rebeter biso histoire bonjour papa. Ah bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Wali Watama, les doyens na kati ya Njili. En plus, il y a un couloir à Zénith. Voilà. Wali Watala. Watama. Watama. Wali Watama. Voilà. C'est ça. Alors, permettez-nous d'expliquer l'histoire du quartier 4. Quartier 4, il y a Kalawana, quartier 4, il y a le différence Nézali et surtout les solutions sur le couloir à Zénith. Bon, nous avons raison. Bon, quartier 4, il y a Kala, tu as c'est en Italie. Tu as Italie, pour tu as la forme, tu as la forme, en tout cas, bon. Si on a Paris, on a visa, on a un surtout. Mais solo nous surtout, on a toujours dans le quartier 4. On bon. Les lots, quartier 4, tu as la couloir à Zénith. Couloir à Zénith, ça fait déjà autant qu'il y a déjà moins 25 ans. 25 ans. C'est fondé par Banane couloir. Bon, couloir à Zénith, c'est fondé na vie na biso moko boye. Bon, ebende. Petit na biso moko boye bende atazangi na barawa 4x4 yene mtasala qui vraiment couloir à Zénith et comme na ampleur yango no moni jusqu'à présent jusqu'à moment tozo ressentir que batongo na couloir à Zénith mingi ba voyager mais biso ba doyen to tikalaka toujours na kati ya couloir à Zénith yo na couloir bandosa ngana couloir à Zénith premièrement nazalaki nano changer de monnaie. Tozalaki ba Roger, ba Rocket, ba Neville Onassis, ba Sabriana,
Ba Dido, ba Mbonzana Paris, ba bon, ba Roger, bon, baton basé belé. Moi, n'attends à bon tout, vraiment, ça te basé belé à trop. Alors, mais babi que couloir où il paraît à la maison d'habillement, ça l'a révélé. Bon, couloir c'est net, ma maison d'habillement, et ça qui est net, tu as un représentant de la Roger, à la maison, place pendant ba forme pendant ba solo so ba na otekama ya na maison na Roger mais siko na moment oyo azali na Bruxelles ngande siko wali watama le doyen na tikala siko yo mo yebika monde ndenge zo kende tozaki na maison oyo oya coin oyo te ko longwa na maison pona ba taxe ko déranger to tiki ma maison ngabo mona siko ke to yo bima libanda. Poto luka moi moyen car ndenge couloir Zenit Zara toujours en plaire. Parce que couloir Zenit ya Canel le différence c'est ça. Mais lelo vraiment mais ça va pas alors. Il y a lelo ça vraiment bon monnaie. On a lelo couloir Zenit bon toujours bundaka l'homme doit se battre toujours bundabo parce que eza eloko moko tokoliawa toboti bana ba sisi ba classe. Bon, bon jusqu'à présent, tu as toujours la carte à couloir à Zenit. Siko babi, tout ça qui est misomo ya découverte na Kimbateke, bana Kimbateke babi na masolo ya bana poto, bana Kimbateke baleki bana njili na ba grand prêtre. Est-ce que ça y est solo? Ah bon, ma solo en Porteville, la solo en Porteville les a passé hein. Les a passé pour Kimbateke na njili, tu as eloro moko. Tu as eloro moko, tu sanganaka. Bayaka ba concert na biso to zara nango awa neto moni tozana ba concert omoni neti o bozomona oyo bipoli na fulu les doyens waza bipoli yende mutu kolo masolo yen nde sikoyo tozana kolo mouvement na biso ancêtre mire na kati ya Paris sans ye couloir à Zenit. Mais le toye biso te soki lelo komandenge ni. Siko babi par rapport ya bana Kimbateke nde babe ke bon baleki bana njili na poto. Mais non. Oh là. Ce sont des choses qui arrivent hein. Ce sont des choses qui arrivent. Bon Kimbateke na biso tozaka eloko moko. Toko nié bango te po. Bango bata ta province, biso za bata ville après tout. Kimbateke bata ta province. C'est ça, bata ba province. Biso za na kata njili awa. Bango njili za ville. Est-ce que ville Kimbateke za nango? Kimbateke za na ville, te biso za na ville, ta la ville zo s'intéresse. Mais bango babi ke bango pe basala po njili za la po bango bazana ba grand pote belo kwa ba abembila, bazana ba Fadi Mbozo, bazana ba Chakuli Bondas, bazana ba Janisita, bazana na Sita Musampai, bazana ba tebele kuna. Njili bozana banani. Njili ko toko tanga te, ponto tozana ba njili baze bele. Bana ko tanga pe ba kombo te po baze bele. On comprendre baze bele na njili. Njili na Kimbateke ezaka baze ba ta province. Tozé loro moko. Tu trop boya. Baze ta province njili les ville, oui, c'est ça. Oh. Merci Kavo de nos éveli. Voilà mesdames et messieurs, on continue toujours notre émission. On a tous qui n'a intervenu biso ya papa pour appeler la biso solo ya couloir à Zenit. Donc voilà, on a aussi besoin on a déjà ba diaspora et tous ali na couloir à Zenit, couloir à ngoyo, couloir oyo et ça là batu bazala lelo o bazali couloir o evandisa papa wemba awa donc couloir Zenit yango to pesi mbote mingi na bandiro nyonso oyo ba ta pierre na bango na couloir opo ekende liboso. Voilà Montréal, to continuer. Merci. Awa to kotisko na avenue Kinzau. Avenue Kinzau yango toza toujours na njili quartier 4. Awa tozalaki na ngande bende volume 2. Volume 2 zalaki awa. Alors à ce qu'on est tozokota boye, to avancer Montréal. Ande tozokota boye toke directement na nganda ebende donc ya kulutu Martin ebende pensonam aotaye kotika biso molimo na epe manakima tika biso ka ane oyo tika biso ane oyo molimo na epe manakimia. Alors awa ebende donc ebende zalaki parmi ba bar oyo mesdames et messieurs ezalaki na ampleur ya njili ezalaki na histoire makasi sangisaki bato lolenge na lolenge na sir ba diaspora njilo bazo comprendre déjà place oyo tokomi. Donc voilà, couloir Zenit soin to tiki on to koti na avenue Kinzau. Voilà, avenue Kinzau ngoyo awe sika nini nganda ebende
4 fois 4 ezalaki. Donc voilà, nasi bana poto ebele ba comprendre déjà place haute aux alliés. Donc place haute aux alliés déjà ba diaspora njilwa ba yebi nganda ebende, ba yebi histoire ya njil, ba yebi histoire ya quartier 4. Si on parle de quartier 4 to moni mbamoko nganda ebende ezalate histoire changeate histoire etikala bongo directement. Donc histoire ya mwana ya nganda ebende, donc nganda oyo esangisa batu nganda oyo batu basala bakopa wa nganda oyo pesa pe batu makampo. Donc voilà, malgré le long nganda ebende za les sous-souté, mais histoire ya quartier 4 yango wana mesdames et messieurs poto za na découverte ya njil quartier 4 ande sika nganda ebende zalaki, mais lelo ezala les sous-souté. Merci Montréal, to avancer na biso vite fait totika nganda ebende awa tozali na avenue 3. Toza toujours dans le quartier 4 avenue 3 oyo awa tozalaki na garage moko ya munene ya grand maître oyo asalaki musala na ye na sincérité nyonso de maître Yam paix en son âme. Donc ya garage ya maître Yam ezalaki awa tozali na njili toujours quartier 4 avenue 3. Donc ainsi ba diaspora belé ba yebi maître Yam déjà, donc musala oyo asalaki na mokili oyo c'est malgré le Lazare sur son vite paix en son âme. Donc surtout sur la carte ya quartier 4 photo sur la bambiaka bato batika ba prince na bongo na quartier 4. Voilà garage ya maître Yam ezalaki awa malgré le lot azaso invité tozali na njil quartier 4 sur avenue 3. Merci Montréal, toi avancer na biso. Donc voilà histoire ya quartier 4 toujours nde tozubaki to lelo toko betango penza quartier 4 kala na quartier 4 lelo. Donc par rapport ya évolution dans ndenge ezali kokende. Voilà, on continue toujours mesdames et messieurs notre émission 100% découverte Njil quartier 4. Merci. Alors awa toye kosuki sanano par rapport à masola couloir, il faut to kota sous place musu pour la découverte na biso ekende bien. A toza sur avenue Kivuka a toza na résidence ya grand prêtre Luzika Lombo. Donc voilà, à résidence ya Luzika Lombo. Donc on a aussi bandeko belé baebi Luzika Lombo. Donc voilà, résidence na ye yango na Njil quartier 4, nous sommes sur avenue Kivuka. Alors à ceux qui doivent avancer moukié Montréal to avancer awa. À ceux qui doivent avancer moukié a tozali na espace Simba, espace de Simba oyo bandeko belé baebi esika nini wenge musique 4x4. Donc place ni balança concert na bango na Njil quartier 4 babetango awa na Simba fils. Donc il y a le pont ya papa na biso Simba, le pont ba Gilles va Simba, papa ya Kadi Simba. Donc voilà, to avancer. Voilà, il y a le pont Simba yango yo e bandi coin oignon so bozo mona et que ici to avancer et que ici awa. Donc voilà, oignon so bozo mona o ezali résidence ya papa Simba. Donc place ba concert e bandaka ko beta. Donc wenge e beta awa ba mise ndenge na ndenge ba beta awa. Donc voilà Simba yango yo na si bandeko ya ba diaspora njilwa bazo comprendre place haute tozali. Kuna pe tozali kaka toujours na résidence ya papa na biso Simba. Donc voilà, kuna pas ba odilon soit na mona poto ya tongo, pas ba blondi Simba. Merde, pas ba blondi Simba. Et pas ba sœur Godé Simba, maman na biso Godé Simba mo grosso. Donc voilà, pas bodilon swana yango wana toujours famille Simba. Alors awa na ndenge ya émission ya découverte mesdames et messieurs to baki qu'il faut to faire découvrir bino pe biloko oyo boyebité. Donc voilà, a tozana balabala to avancer bo ba moto eleka. Njili mobimba mesdames et messieurs nde to baka que histoire ya découverte. Histoire ya découverte tulingaka to faire voir bino mikambo oyo boyebité. Njili nde to baki ke ebandi na quartier 1 et suki na quartier 13. Alors histoire ya Njili première ndako étage na Njili mobimba ezalaki ndako oyo. Donc voilà, ezalaki lupang oyo a pa ba venanga Pichu de Gaulle. Voilà to pesi kulu de Pichu de Gaulle bambote ebele. Donc première ndako étage mutali boso to ndako étage na Njili. Papa est venu à Pichu de Gaulle, papa de Gaulle, paix en son âme. Donc histoire est histoire, par rapport à l'histoire de Njili, par rapport à l'histoire de quartier 4, mesdames et messieurs, et là on a changé ça. Donc ils ont une histoire, ils ont découvert il y a quartier 4. Mais par rapport à l'histoire de Njili Mobimba, ndako étage ya liboso yangoyo. Donc Njili Mobimba, mutel bosa to ndako étage, papa de Gaulle, papa ya Pichu de Gaulle, le lot aza 68 paix en son âme. Alors awa tozali sur avenue Kivuka, ndenge Kebisaki bino
Alors, toko quitter na biso côté oyo, tokende ko solo la côté mususu pour na découverte na biso mukola lelo. Donc to raté benza rien, bozala toujours on a resté branché sur Congo Winner Télévision. Merci mon frère Montréal toujours on a no boye poto sur la pe susu côté mususu. Merci, toi avancer. Awa tokomi na collège Bonsomi. Collège Bonsomi ngwana ezali école oyo, ezali ko encadrer bana, ezali école oyo et déplaçaka bana ya balimete bana balemba salongo bana ya bandal bana ba commune belé batanga awa. Donc école Bonsomi yango eza école oyo président de la République Fachi Beton azwa la carte électorale. Donc président na biso son excellence Fachi Beton azwa carte électorale na ye na commune Njili na quartier 4 na école Obozomona Bonsomi. Donc voilà Bonsomi yango yo, donc ezali parmi ba meilleure école na capitale. Donc bandeko belé bayebi collège Bonsomi. Donc eza parmi ba école oyo etangisaka kitoko makasi etangisaka pe bana oyo ya baya. Donc voilà bana ebele baza libanda ya Njili batanga awa na collège Bonsomi. Collège Bonsomi ezwami na Njili quartier 4. Voilà histoire ya quartier 4 toujours nde to beto robeta ngo. Donc il faut to la qui s'appelle makambo na yango nyonso. Alors to avancer na biso totika Bonsomi to kende couleur ça ba côté mususu. Alors awa toza sur avenue PC. Avenue PC oyo awa tozaki pa ba artiste comédien Mafura. Donc bato ba sala comédien makasi ya mboka oyo na minzoto wela. Donc mais malgré le lot résidence bateka mais histoire ya quartier 4 ngwana pa ba artiste Mafura. Donc voilà tozali na Njili quartier 4 sur avenue PC. Quand na PC oyo ensuite avancer tozana immeuble Wakinda. Donc voilà na si Montréal okoyede biso ata na musika ba ndeko ba mona immeuble ya Wakinda. Immeuble ya PDG Wakinda yango wana to avancer vite fait. Voilà immeuble ya PDG Wakinda wana nasi rezali appartement au pe bandeko bele so ba uti mikila poto esika bayaka ko pema na bango na kimia nyonso yango wana. Donc Njili quartier 4 yango mesdames et messieurs, ceux qui to avancer liboso kuna toza na arrêt armé, toza pe école armée. Donc nasi Montréal akoki kosunga biso to koma wana na vite fait. Merci pour histoire ya quartier 4 eza tellement munene. Quartier 4 eza munene histoire nango pe ezali eza penza munene makasi mesdames et messieurs. Mais pour nous faire sabino toujours bonne humeur, to lara ki bino ke mukola lelo to lara sabino quartier 4 ba place eza na ba référence, ba place eza historique. Donc to relax sabino yango pour esa la toujours bien. Voilà immeuble ya PDG Wakinda yango. Donc voilà immeuble PDG Wakinda yango mesdames et messieurs. Ah voilà immeuble PDG Wakinda yango yo tozali na Njili quartier 4 toujours. Donc histoire quartier 4 eza toujours munene. Merci Montréal. Tout avancer pour na ko sukisa ba place oyo tozana ngo penza ya référence ya makasi ya quartier 4. Merci. Voilà alors awa tozali na avenue Kimaza. Avenue Kimaza awo tozalaki na papa moko babandi ko bambela biso babali à l'époque. Donc banone quelque boye vieux dona lelo azana mikila poto ezalaki soki bale na bino epasuki ata katani katikati awa na Kimaza so kutika otuni vieux dona bakolakisa pa na bango donc na sepa na bango wana na place na lupango polele na nzete wana ye azalaki kobamba babale be ezalaki kaka makasi na kobamba babale bandeko misu bando uta ngamba masi ya Kimbateke misu bando uta ngambu ya Maviokeli. Donc bando bamisa babale na bango na vini oyo Kimaza et pas vieux dona toza toujours na Njili quartier 4. Donc histoire ya vini oyo yango wana vieux dona topesiye bambote belé azolanda biso na mikila poto. Nous sommes sur avenue Kimaza. Merci Montréal. Totika na biso Kimaza to avancer ko solo la pe ba venir mususu pour esala bien pour TV Zangonga. Merci. Alors mesdames et messieurs, awa toza siko sur avenue Palapala. A toza na avenue Palapala donc tozali na Njili quartier 4 toujours. Lelo toyoko solo la Njili quartier 4. Donc nasi bozomona ba avenue ya quartier 4 eza ba avenue mo itondaka mai te. Donc voilà, a tozali na quartier 4 na avenue Palapala, tozali Palapala o ezali ya ba Benisilu. Topesi mbote belé Benisilu azotala biso en direct des États-Unis d'Amérique, papa ya ba Del Grace Silo topesi ba mbote belé azolanda biso. Voilà, awa tozali na résidence
il y a ba grand prêtre Bénisilou mwana poto donc ndeto ba kena njil quartier 4 lelo il faut to solo la bana poto po njil quartier 4 pesa na histoire munene surtout na njil oyo donc quartier 4 zali parmi ba quartier oyo pesa valeur na commune njil quartier 4 zali parmi ba eza parmi ba quartier oyo eza parmi ba meilleur quartier ya njili quartier 4 eza parmi ba quartier oyo eza na éducation kitoko eza na bato bien eza na ba parcelle bien eza na ba grand prêtre eza na ba poto belé eza ba artiste comédien eza na ba joueur eza na bato belé donc ndeto lobaka TV eza ngonga quartier 4 eza munene metoko sala go nyoso mbala monte donc tola sabino ba place eza essentiel donc tozali na pala na Njil quartier 4 pala ya ba Bénisilou donc voilà to pesier ba mbote belé azolanda biso ya tomoni mama za concentré fait solo la mère fait solo moi muke ozale mission de découverte à quartier 4 bonjour d'abord bonjour vous êtes moi Njil ngaba na mwana Njil mais na fandi hapa na papa menga na kuma na kitambo na bana kitambo yo sa mwana quartier 4 na mwana quartier 4 na papa na venir Quand on bête biso nanu histoire quartier 4 kala na lelo mona ngonde ni différence quartier 4 kala na lelo différence ezali po bana na biso ya kala tango bazalaka vraiment ezalaka bien mais bana oyo ya kilelo quartier 4 pende beba nga azaka na Njili nazaka na kitambo mais nazoka ka sango quartier 4 Njili pena Njili ndenge ezalaka kala eza subongo te kombo na lobi nga ko na Belinda ya Belinda comme Belinda te maman ba grâce alors pese mbote tazo tala biso ma Belinda alors so quartier 4 abuzaka na banani bana poto ba biso pena quartier 4 bana poto pena baze belé na quartier 4 na Njili na poto pe bon wana za mukia ba kombo na mama pena na oyeba te na yebi pena ba ya na biso ya venir na yebi Petit Prince naza na poto na yebi Béni Joël o baza na poto baza pene belé bana aussi ya venir par la poto ba belé alors ce 4 lelo oyo mama courant maindeni nezalaka bien courant pena to ya kitoko te ngabe na bana na ute kitambo ndenge na ye poto za na matanga mama biso akufaki awa tolala ka mulili courant pene ezate tozoke louer ka ba torche on tozolala nango et sécurité ezali vraiment comment sécurité na venir so ki ba criminel bazoyaka na venir tout le temps pe na chaque avenue bazui système ya ba sirène donc so comme ka deuxième na venir so balala sous sécurité comment qui ba criminel bazala ya côté la bango côté la bango na bandako merci ma Belinda merci voilà mesdames et messieurs continue toujours notre émission 100% découverte de l'autre Njil quartier 4 net lobaki photo solo là quartier 4 voilà asko to bimi na biso pala donc to tiki pala to kende côté mususu donc restez branchés sur Congo Winner Télévision merci voilà nous allons continuer toujours séance na biso il y a interview to moni mama pazawa to mikana ko sola na yepo bangonde batu baye baka ndenge ni mokilezo kende bonjour maman bonjour papa comment na maman Nadine no vandi na quartier 4 na va na quartier 4 na Njili bon naza na revene mais na umeli oui vous savez combien d'années nga awa na sali ba 11 ans 11 ans déjà nayebi bato ebele makasi bato na palapala awa na Njili nayebi na quartier 4 nayebi mo bato ebele nayebi bato na palapala Musamba Kibambi Kizu Ngana nayebi pa presque est-ce qu'on a ba regret nini na quartier 4 en tout cas, on a regret dans le quartier 4. Premièrement, on a un problème à courant. Courant, ça passe, courant, comment passe, ma casse. Donc, courant, on peut y même une insécurité. Donc, courant passe, dans la semaine, on a courant, mais facture, les autres, ils ont foutu. Insécurité, comme ma casse, va profiter quand on a courant. Donc, si baba na biso awa, tous les mineurs, 3 fois na veni et na semaine, 2 fois na veni na semaine. Mais vous avez tout prêt à Souciati. Bon, les tellement. Souciati, tu commences à collaboration à Souciati. Tu commences à te sentir bah faux mouvement, tu bengi Souciati, tu bengi kuna na Souciati bah policier bah yé, tu sangani na bango tu veiller, même sur 1h, 4h. Ensemble vraiment na bah policier. Pour le moment ça va. Pour le moment ce qu'on ça va vraiment tout le monde moi qui m'écoute, moi bah 2 semaines en tout cas tu sentir kimia. Merci merci beaucoup. On continue alors awa tozali sera venu Kibambi. Avenue Kibambi ngoyo
tozali na veni ya ba Nokolandu Michuri l'éclaireur mwana poto 4 saisons bato oyo baza na histoire monene bato bapesa njili lokomo na mikila poto bato oyo baza ba icône ya commune oyo donc so bi icône donc tozali na kibambi ya ba Nokolandu Michuri topesi bambote belé esika azolanda biso donc awa ezali aveni ya ba Nokolandu Michuri toza sira veni Kibambi Njil quartier 4 voilà nde tobaki quartier 4 ezana bana poto ezana histoire ezana batu ya lolenge na lolenge donc nasi ba diaspora njilwa batu njili pété bazo comprendre déjà histoire ya nini ya quartier 4 tozali kobeta aveni Kibambi yango yo ezali aveni ya ba Nokolandu Michuri. Merci Montréal to avancer na biso po to clôturer parce que TV ezangonga so to bito landa kaka quartier 4 nyonso ekoza biso pe des jours sikoyo tozo bima na biso quartier 4 vite fait pardon tozo bima na biso Kibambi tobimi Kibambi tozali sikoyo ko avancer to solo la personne bande bozomona déjà évolution ya quartier 4 nasi ba diaspora njilwa bozomona déjà quartier 4 ndenge nini et développa surtout bato batika quartier 4 15 ans passés 20 ans 25 ans 30 ans 10 ans ou 12 ans donc voilà quartier 4 au botika kana lelo différence eza makasi na si bomoni développement ya quartier 4 aveni Kibambi yango wana déjà totiki na biso yango to solo la pe ba venir mosusu po batu nyonso ba se retrouver na ba venir na bango bonne humeur toujours na Congo Winner Télévision merci. Alors awa tokodi sera venir Mosaba totiki Kibambi tozongi mwa moke po to solo la na venir Mosaba aveni Mosaba ezalaki na signé moko ezalaki ya monene awa signé trading oyo esangisaka bana à l'époque qui n'est pas bino mesdames et messieurs signé wana sokoda signé trading te document à tronasi ba diaspora va se comprendre nini on nazali koloba par rapport à signé na moi tout avancer tout le monde a signé trading place oyo ba artiste musicien pe ba beta ba concert kuna ba production ba théâtre banda ko sala mawana ba ballet aussi banda ko sala mawana donc signé trading ezalaki signé moko oyo en tout cas soko koti yango te il faut yibaka mbongo po oya na signé o voilà signé trading wana liboso na biso na mire wana mulai wana ya munene signé trading ezalaki signé o soki okoti yango te donc matro faut ko yiba mbongo ba concert beta a na lupongo bozomona a ba production salama aya ba ballet ya ba comédien donc ba film tout tala yango na lupango oyo signé trading yango bon lelo ekomana yango église ezala so signé te eza ba signé o ezalaki donc ba 90 quelque ba 80 quelque na njili quartier 4 voilà Montréal to bima na biso siko Mosamba to kende ko sala découverte to kende ko découvrir makambo mosusu na ba venir mosusu merci. Alors awa to côté sera venir Ngana nous sommes toujours dans le quartier 4 mesdames et messieurs notre cher abonné de Congo Winner Télévision à venir Ngana yango voilà tu rappelleras toujours émission na biso découverte ezali soki kozana pour ça au mona quartier na bino soit commune na bino en tout cas ko hésiter te voir même famille na yo ko hésiter te contacter biso to ko ça la descente na ba bisika oyo bino bozana ngo pour ça numéro na biso ezana na c'est ya bande d'écran bo mona ngo benga biso et osala bien makasi voilà venir ngana yango yo adozana ngana na quartier 4 na commune Yanjeli voilà merci voilà awa tozali na venir boko tokota venir boko eza venir ba Moro Michoko mwana poto avenir onion ezali donc bana poto na bana poto baza vraiment ebelé misusu moyen rola sa ba résidence na bango ezali te donc par rapport ya ba respect donc voilà atozana venir boko attention bébé avenir boko yango yo tozali kokota donc yana si bomona njili quartier 4 bien alors awa to bimi na biso boko toza toujours ko continue to tiki boko wana toyaki na boko ya ba Moro Michoko voilà ya ba Moro Michoko tiki ba Moro Michoko alors toza toujours ko kota ba venir ya quartier 4 to continue na avenir Kiangala
kiangala oyo tobabenga ngo kiangala ya dal toza na de kiangala référence sikoyo ya kiangala oyo eza dal nasi bozomona avenue mobimba eza pavé donc na se eza terrassé likolo eza dal donc raison pour laquelle babenga yango kiangala ya dal mais toza na de kiangala oyo tokoti na kiangala ya dal voilà toza toujours na Angile quartier 4 ya ba Aline Forme quartier 4 ba Beni Silo quartier 4 ba Tonto Babachi quartier 4 Bodilon Swana quartier 4 ya ba Tebele quartier 4 ya ba Rosie de Nyongi NF ya ba Simplice de Nyongi Dorta voilà quartier 4 ya ba quartier 4 eza na bato ebele voilà kiangala ya dal yango mesdames et messieurs oh toza na kiangala ya dal donc voilà toza toujours koévoluer po tokende kosokisa quartier 4 mesdames et messieurs eza tellement monene quartier 4 eza monene toyebi te soki ekosila nyonso mokolo lelo pamba te TV eza ngonga donc voilà TV eza ngonga mais je eza te tokosalela bino ka mosala ndenge ezalaka donc voilà kiangala dali yango oyo tobimi yango sikoyo alors awa tokoti na ipeko oyo mesdames et messieurs tokoti alors awa ezali pa ba artiste comédien vieux gaou donc voilà tozali pa ba vieux gaou artiste comédien nasi boyebi vieux gaou bien artiste comédien asekisaka biso asala mosala na ye bien aza mwana Njili quartier 4 précisément na avenue Ipeko donc voilà tozali toujours koévoluer na découverte na biso ya mokolo lelo mesdames et messieurs donc voilà nde tobaki quartier 4 eza na ba personnalité nango ebele eza na ba artiste comédien eza na ba joueur eza na bana poto donc voilà Ipeko yango oyo nyonso ezali Ipeko donc voilà tozali toujours koévoluer na émission ya découverte ya mokolo lelo quartier 4 yango oyo quartier 4 yango oyo quartier 4 yango oyo oh manque ya ba terrasse ya bozomona do moyen place obwaka mai eza te so ba caniveau ezalaki nde mai ebwaka mais mama so ba caniveau ezalaki nde mama bwaki mai na caniveau sikoyo place ya caniveau eza te donc bato bateka ba mapango fa batika ta place basa ba caniveau mama place ya caniveau ezali te voilà donc ya moni mama abwaki mai libanda toza toujours koévoluer mesdames et messieurs na émission na biso ya mokolo ya lelo voilà tozotambola ka malembe toza toujours na quartier 4 toza toujours ko continuer alors awa tokoti na avenue Kiela bala babenga ngo Kiela toza toujours na Njili quartier 4 donc Kiela za diagonale na avenue Malanga nanga mpona Malanga awa nde Kiela mais tokobima ngo boye po tobima avenue Malanga quartier 4 yango yo donc voilà totindi quoi père ok moi sinon koka gano sa busala nangia kuna bendo kaka voilà donc toza na Kiela ngia to tsaper poa mais mais biso qui chasse pas moi donc avenue Kiela o bozomona mesdames et messieurs ezali avenue ya ba Tonto Babachi tenant du titre topesi Bambote Belé mon vieux Tonto Babachi tenant du titre ya Chadodo Makanda belle sœur nationale topesi Bambote Belé na Joël Babachi topesi Bambote Belé na Oli Babachi topesi Bambote Belé na famille Babachi Mobimba donc voilà awa tozali toujours ko continuer émission na biso voilà tozali toujours ko continuer voilà liboso awa na lupango na bakaro wana ezali résidence ya ba Tonto Babachi voilà pas ba Tonto Babachi tenant du titre résidence ya ba Tonto Babachi yango yo
oyo tozali kopesa bambote ebele azali kolanda biso na mikili ya poto direct de plus 33 donc voilà po tonto babachi yango oyo tolongo na biso vite fait toke kocontinue mission na biso côté mosusu voilà awa tokoti na avenue Lumene toyisi na Lumene totanga bakomba baveni pamba te po eza na bato mosusu avandi mpe batali avenue na bango peut-être akoki mpe se retrouver na parcelle na bango donc yango esalaka biso totanga bakombo ya baavenue awa toza na avenue Lumene voilà Lumene yango oyo awa toza na bagarage place bandeko babongisaka mituka na bango voilà Lumene yango oyo voilà mwana na moto Lumene yango oyo toza toujours continuer na émission na biso ya mokolo ya lelo 100% découverte voilà awa tokoti na avenue Mwanda oyo voilà liboso na biso tozali na hôpital ya Docteur Ntiala oyo azalaki député provincial ya commune ya Njili donc Docteur Ntiala ye atraitaka bato ya mitu bato ya maladi ya mitu awa nde soki oza ndeko na yabela mutu pa Docteur Ntiala ozwa solution alors pe koma nango dépôt kuma dépôt ya biloko kitaka donasi bozomona nde tozofofile nzela place ba ndeko ba kitaka biloko voilà hôpital ya Docteur Ntiala yango oyo hôpital ya Docteur Ntiala yango centre médical Christ santé Docteur Ntiala voilà awa nde tozali na avenue Mwanda voilà Docteur Ntiala Yohana hôpital quartier 4 mesdames et messieurs to ebite soezani ni 4 là qui boité salité poto pa niveau ezate place bato babokela mai ezate donc et tout donc to ebite soki nini et comme ça quartier oyo boye mezaki parmi ba quartier eza parmi ba vrai quartier ya commune ya Njili voilà a toza na Mwanda 1 topesi pomba ya bolombo te Gilles Vamwaka donc awa eza na avenue na bango quoi donc voilà a to continuer lisusu na Mwanda kaka merci si place to kobima po to clôturer émission na biso mkola lelo voilà donc manki kaya ba caniveau yo bomoni ba poto boye ba mai na nzela so ba caniveau ezalaki engaki ezala bien mais tema ba caniveau ezate yango ezopesa passe boye donc voilà tout ça toujours pour avancer émission na biso mkola lelo voilà liboso tozali na boulangerie moko monene elesaka quartier 4 place ba maman baka kosala service na bango ya mapa donc voilà on va kosala service na bango ya mapa donc voilà boso na biso boulangerie moko ezana ya monene boulangerie yango oyo place ba maman bayaka kozwa mapa pe tozala sur avenue Mwanda voilà tozala toujours sur avenue Mwanda alors awa totiki na biso Mwanda tozobima sikoyo place tokokende kosukisa pamba te TV ezali ngonga donc yana asi bandeko miso Njili soki bo se retrouver bien te nde toyote ko tout à l'heure émission quartier 4 za monene tokoki kosilisa ngo nyonso na mokolo moko te alors mesdames et messieurs awa tokomi na Langiloise tozali na arrêt oyo babenga yango Langiloise tozalaki na bar moko ya monene papa Langiloise ezalaki awa voilà Langiloise ezalaki awa bar moko ya monene ya Langiloise ezalaki awa donc Langiloise nde ezalaki na référence ya côté oyo nyonso donc arrêt oyo ezali Langiloise awa nde esika toye ko clôturer émission na biso mokolo lelo ya Njili quartier 4 leo tozalaki na découverte ya quartier 4 na si boyoki bayimboka ya quartier 4 ndenge bapeseli balobi pona ozelo koloba yaka voilà vite fait avant to kabwala to kota ndeko bonjour Bonjour. Comment on a Tchana Kinsala?
Frontière na Kinsala. Ouais. Nous sommes en Chili. Ouais, na mona njili ya tongo. Quartier 4. Babani. Baba Kinzwana, numéro 2. Kinsala kuna bozara na banani ba grand poète banani bana. Kinzwana ndio zana kolwa ba grand poète c'est trop dit. Mais tozana ba débato balunga na bango parfois fina bango na ndenga nzala, mutalunga ne nzala. Bazali. Nde tozana ba grand poète Vedingle. Tozana ba Platini Bosakama. Tozana ba Veseba. Tozana ba Mati. Tozana ba Mima. Débat mweza bana kimbatire balobi baleki bana njile belé na poto. Te koloba kolega bana kinchili na propre na poto. Bon. Omoni éducation de base e bandana ndako. Bongoti. Éducation de base na palente. Soko raté éducation de base na palente, faut le connaître na société. Société cela veut dire église la société pour englober bato belé. C'est déjà une société. Bon, maintenant sikoyo tant yo éducation de base au raté ango. C'est la capacité. Yo kaka ngapena okene bon rapide. Tant yo lobi ke yo bi l'équipe sont na propre. Yo sko ke ko s'adapter. Baleki bana njile belé na poto. On a lobi ke ko s'adapter. Bon parfois parce que kuna na poto akuti elamba moins cher, akuti elamba bolafa, akuti job. Mais biso papa job eza moi passe. C'est ce que boleki bana kimbateke ne belé na poto. Na koma passe yo kende wana. Tant ba comme la poto le ba s'adapter ba zimwa ngolu ya kosomba pantalon na basket alati. Mais na kini awa to eba kimbateke za ka cimetière. Olobi? Eza ka cimetière. Oh, mais kimbateke cimetière lokuta nza kimbateke cimetière kimbateke. Njili ya tongo bana poto ya tongo. Siko yebisanga mutauta de poto ya tongo ayaka. Yo ne bozandeng moko. Mais yesiko yo s'adapter nde. Tonga komi na poto. Oh, biso lokendaka poto ava bango bana kimbateke. Kimbateke be mo bakenda poto ava bana biso na ndenge ni njilwa nde mutabanda poto. Na oh, na kimbateke ba biki 4 mutu mwindi wo mundela mona na poto franc fola mona kimbateke. Oh. Boya so mona franc fola na poto franc fola comme tazalaki. Avec une occasion à couper, on dit parfois on a coupé un lelo. Mais tu as belé awa. On a coupé un lelo. Na eu occasion au solo là. Siko. Ya on a joué avantage. Pour ya coupé na presse parfois à lobby. So on a lobby na coupé na presse njilwa. Moi qui m'battais moi zala. Moi je suis tangela qui m'battait qui cimetière parce que qui kunda battu. Yo même ça qui m'battait. Parce que moi qui m'battais qui a roleka moi njilwa na propre na ndenge nini. Pour na lobby si boye. Kuna lo kwa suka mokili. La pose actualité, il faut bien m'abouiller njili. Yaka Roma. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, émission il y a découvert un Gilles quartier 4 babi à Roma. Donc quartier 4 c'est Roma, bah Romain, tu peux si